Nazali na esengo ya koyeba ete bozali ebele liboso ya baposte téléviseur na bino mpona kolanda émission ezwi na yango bandeko balandi ya émission ezwi napesi bino mbote bisika nyonso ezwami bino mpe etika ete kimia ya Nzambe Tata eyingela o mabotama bino. Pasi pe mawa na kati ya République démocratique du Congo ndenge tolobaka bobomesano pamba te soki Congo ezwi na ino kimia te biso pe bakongomani tokozala na kimia te pamba te ezali ekolo wa biso oyo Nzakomba asila kopesa biso pe lipamboli ya biso ezali bobele na kati ya ekolo wa biso. Soki ekolo wa biso ya na kimia te na mwa nyamu biso banso tokozala pe na kimia te. Esengeli te ko na biso ezala kimia po ete tozwa misala po ete makambo manso mazonga malamu pamba te kongomani akobika malamu te misala mizalaka te kofutama ezalaka te lelo likambo boye lobi likambo songolo lobi likambo pakala kongomani penza akobika na lolenge oyo esengeli te. Yango tokotika kobela te lokola Nzambe Tata loba ete pona Israele ya kokanga bibebo na ete pe monoko na ete. Yango biso pe lokola Congo na ino ezwi kimia te biso bakongomani tokotika kape kobela te pamba te ali mabele mabiso tokobela ti mokolo oyo kimia kokota na ekolo na biso pe lisanga bolingo bomoko ekotambusa biso lisusu na tina ete nkita wa biso esaela bakongomani pamba te nkita ekolo na biso ya libongo kosaela pe ya bakongomani te. Kasi eko ndongwa etiki guerre ya este ekomi sikande likambo ya mwana mboka Joseph Kabila. Yango tokotula mwa mitula mibale misato na tina ete tomisembola mape tomilakisa pamba te na ye makambo ezoleka na kati ya ekolo biso lokutalo ali baike pamba te lisolo ya Congo lokolo yali kotonga mobele na lokuta balingi te bosolo ezala pe bakongomani bazwa pole na likambo etali mboka la bango tala ekokende bobele bongo toali na likambo ya ntina oyo esengeli tozwa kimia ya libongo likambo ya este ya République démocratique du Congo. Kasi likambo la este etiki bato bakokufa bamboka babiso oyo bakangala balebele nano to récupérer yango te ata komoko te wuto rebele akanga bamboka la biso ya kangi tikino lelo tozwaka te na banzi boyebi lisolo ya Bunagana boyebi lisolo ya Miniembo boyebi lelo Goma ena maboko bele ya balebele pe balebele bali ko avansaka malembe lobi to koyoka lisusu bakomi na bisika boye pe tango bakozwa bokoyoka bobele bakosi biso au Congo et repoussé au rebelle a repoussé au Congo a repoussé tango Congo a ko repoussé a cause sikate tango rebelle a ko telema boko be tomber boka obele tembe nini mozali koleka Congo mani a repoussaka nini rebelle a repoussaka nini e bongo pona ni rebelle a ko vana bamboka pe bamboka toko koka kozwa te po ete lelo to ka esengo ete Congo ezwi kimia tokomona ete Bunagana ezongi na maboka bakongomani tokomona ete Miniembo ezongi na maboka bakongomani tokozwa bamboka wa biso ya mike tomoni ezongi na bakongomani kasi tokomona obele bakongomani bakokima bakolongwa masasi sika bato bakokima kwa na este baande kokosaka to pe ezali likambo nini oyo ezali koleka sika elongwe totali biso banso ke bakolobaka mwana mboka Félix Antoine Tshilombo asombi bongo bibundeli na ntina nango ya nini seke FARDC azwa bibundeli bawazalendo bazwa bibundeli bazwa bikoki po ete barepose babunde tumba kasi na sima ya bibundeli toyoki lisusu négociation kuna bisiko bakokendaka sika penza ya motu ya pentina ya information bazali kopesa biso ezali nini bali ko désorienter biso bali kopesa biso pa malako ya solo bali ko talisa biso mayema koleka tope nini ezali koleka po to komona liloba moko ya sembo li ali lisusu te
nako négocier te bakei ba négocier ekosimba te bakei ngai jamais nako kokutana na Pantin tomoni bango bakutela Kagame jamais nako ko négocier ba M23 toyoki lisusu ba ko négocier jamais nako ko sala boy toyoki la sima nango makamusu ebimi sika ya malunga penza ezali nini yango na bayiba Congo mane sengeli bino moko bo se prendre en charge équipé pour la télé États-Unis d'Amérique mana ngai ba condoléances à libota la bilo mobimba pibino boyna na kunya de langane États-Unis d'Amérique et ali peli kambo ya république ba Congo mani banso pe bali kolela bobele mokonzi ya mapinga dit gentil pe to pesi famille biologique la epenza ba condoléances mana ngai na kunya de langane États-Unis bozo makasi pe libota mboboli bona gemena pe bato banso na bwende ikela mbanda ka basanko so epai binso bakolela pe na ville province ya Kinshasa liwa ezalaka bobele volonté ya Nzambe peu importe lolenge liwa ne koya kasi Nzambe soka alingaki te mbepe alingaki kokufa te akoma yike bazali likambo wana kasi lokola pe monoko ya kolobe alite nasima ya bolongo ya mona mboka Félix Antoine Tshilombo lebonga bokoyo kaka pe ba compte à rendre kozala mike na banzi ete Congo ekobonga mena sima ya bitumba mike kosala mapamba te mai oyo makoleka eyali makambo tokoyi koyoka te ekolo ya biso République démocratique du Congo eyoki ye moko ekolo soni pe bayi Kongomani bamiyoki soni pe ezali pasi pe maloba ekomi kozanga bato soi na monoko ekauki papa Denis bato bakoyeba lisusu te baloba lolenge nini pe nyonso tokopesa babele Kabila mokumba wana pamba te eyali na nzela ya Kabila nde maye o masala kasi lelo nini pe ekomi koleka na ngambo yango ya Joseph Kabila oyo balingi babongisa biso likambo ya monene etumba ya este oyo ebomi bato esali génocide oyo Rwanda akoboma bato lelo makambo ye tolobi na makambo eteli Joseph Kabila to analyser moi moke po toyeba otuto ya likambo wana penzi ezali nini na banzi ete biso banso toyebi ete mwana mboka Joseph Kabila Kabange a hérita bokonzi kouta na Musée Laurent Désiré Kabila pamba te Musée nde ayaka obino nyonso bobetelaka maboko bolobaka kuya juu ya kulibere ayaki bayembela ye huru Mobutu Sese Seko Kukungwendu wa Zabanga iwana pe akei obobengaka dictateur obobengaka assassin criminel kasi lelo tozongi wapi be na dicta yango oyo boboyaka ya Mobutu na sima ya liwa ya Musée Laurent Désiré Kabila oyo lelo bali kotombwela biso Edi Kapen balobi esengeli aloba nani azali le vrai assassin ya Musée Laurent Désiré Kabila. Quel théâtre! Bota la distraction ya bakambia ye kolo Congo. Ntina penza ya likambo balimba pe mela bilo ba Congo mani pe balimba mema bino sika po bo bunga penza ete bali ko balkaniser Congo pe bali ko céder Congo. Bali ko bungi sabino ba Congo mani ntina ya likambo la bilo pe bo bunda te ba rendre bino faible. Na komemaka bino na épisode préparé par eux-mêmes bali ben incapable ben incompétent ya ko gérer toute une nation. Bali ko désorienté kolo. Mon mère de Brino en Autriche. Bande ko bo s'abonner bolanda bémission. Atako toko kamala mteme tobito tombola bobele mongongo po ete tolo bapamba te soki tolobite monoko mosu réalité. Bo partager bémission bo liker. Bo s'abonner massivement à la chaîne Libération. Bande ko na ngai ba mama missionnaire na plus 32 na mboka nita babe ifo ko yo moto pe ba ko lumumba. Bande ko na ngai lelo yo batomboli
Edi Kapen akoya kolobani akoya koloba sase ya Mzee Laurent Désiré Kabila et Kabila to si to dévancer mayele na bino siko boko kende soki Edi Kapen akoloba la biso lelo ki assassin ya Mzee Laurent Désiré Kabila ko sa Kabila alokuta lelo oyo na makambo susu bo sala yango te pamba te nango na ntina te tango boko sala yango bato babito yebaki Edi Kapen akoya ko pesa biso vraie version lelo nini après avoir coordonné na liwa ya Mzee Laurent Désiré Kabila. Edi Kapen a osé à coordonner pe kimi ekoti poto yebaki kozala nde opesi mbwambo aboyi. Edi Kapen bakangi ye asali mibu o asalaki tolobi bo rendre justice de Edi Kapen alobela biso bosolo lokola abimi boloko. Edi Kapen aloba bosolo te ya lokwa to tambola ka biso mibale to lelo lokwa to ana kabu ya boto ko tambola ka to ko luka to ko mata to ko kende mokolo Kabila ko kabu ya kolongwa pele nanga akiko kosela nga makamba ko ndibete loba tango to abiso mibale loba bosolo poto ndima o ki ali vrai ennemi to opposa mais bolei la Kabila botambo la Kabila bosele makambo nyonso lelo o nyonso Edi Kapen ko yako yebisa biso to ko yeba keza mensonge bosolo ekozala te yali ko nuire muninga mususu to ko ndima biloko Edi Kapen ko loba la télé te na média te parce que to sengaka aloba te nyonso akoloba leo na nation et yali mensonge to ko yoka yango te nation pas ko gobe yango te parce que nous voulons guerre ya est to komi wapi ba négociation bo sala bato baza ko sila lo silo tongo medi pourquoi ma maman ba ko kimaka ba papa ba ko kimaka bala ba ko sila ntina ya guerre yango yali bobele balkanisation yali bobele ko wela na kabe badili ngo pe to ko yeba te solo yali wapi to négocier te to ko négocier to ko sala boko sala makambo na lokuko boboyi makambo ya sembo o bato ba vanda bokata likambo pe likambo esila boko kele ko sala kabilo moko na enwenwe pe mboka ekufa. Mwana mboka Bemba Gombo oyo lelo mopelisi moto oyo lelo ali kotelema ngumba bokulaka ye yo salaka na Kabila tina 1+4 ozaki vice-présidente comment yo salaka na Rwandais soko lingaka nation congolaise tala likambo ya traîtrisme toko kangaka bino banso boteka mboka oyo pamba te ngai tango nayebi ete na kosala na mutu aza congolais te batie mokonzi ya mboka na kosala na ye te na kopomola ye na miso ya bato na koloba te moto oyo akoki kosala te po ta tango wana ozalaki epai na mai na makila ozalaka bemba ya bempolo ya lelo te mais osali na Kabila na 1+4 mais fo bakanga yo oza moto yo iful na nation pa batele miso basambiso komba yo salaka na Kabila ondimi Kabila lokola président. Kabila a dirigé mboka la biso pendant combien de temps? Pour Kabila biso to votaka ete Kabila a hérité bokonzi ya Mzee Laurent Désiré Kabila. Mais n'époque où on a Bemba fa ko biso vérité Kabila pesi yo mbongo boye ti bozalaki na bazaria se Robert. Oyebi ke ba Congolais bo amitema mabe. Comment bozo pesa ba Rwandais ba poste stratégique oyo bana mboka bakoyi kosala. Robert a travaillé en tant que vice-président ba Congolais bobo salaka yango te. Est-ce que ba Congolais tozaki te? À l'époque, il n'y avait pas de vrais Congolais. Pour Baboya Robert en tant que vice-président de la République, a commis qu'on s'y met. À ça, le président, à Kambamboka Oyo. À Kambamboka Oyo. Bande Kolanga. Jusqu'au preuve du contraire, toi, quand naïf, nous les Congolais. Tout ça, on dirait que beaucoup de gens ont manipulé, parce que tout ça, Mboka la biso, bateka yango.
biso boko to ba propriétaire ya mboka te tango tozolo ba boto bimande binemi ya bato. Mais on essaye quand même à analyser. Donc on nous a trahi depuis longtemps dans l'autorité à mboka oyo. Et aujourd'hui, balingi te to revendiquer ba droit. Quand on revendique des droits, nous sommes venus des ennemis. JKM, le number one. Il y a aussi un de la presse congolaise. Gauthier Boulaye, que Dieu vous bénisse. Maman Nangai Célestine, na France, na papa Michael. Beaucoup la kaikala. Tout les makoba congolais. Tout longba pensa la makambo ezo sala mena biso mboka la biso ezesu ya bisote. Tozoye bako contrôler mboka la bisote. Ba créer biso ba poche ba biloko eza ko animer biso titi poto perdre sens ya responsabilité. Poto perdre sens ya ko bundela nation na biso. Lobi to komona ke Congo ezesu ya bisote. Parce que base basala yango na bikolo mususu to keba. Lelo Bemba ko pointé du doigt na Kabila loko eloko mususu, mais Bemba était parmi les 4 vice-présidents ya Kabila. De bango ba osela ka mbongo. Soki mutu wana aboyi ko Kabila bango ndo mbongo na mikolo wala mutu wana komi mutu mabe. Donc histoire ya Congo bazo bunda te po balingi Congo, mais bazo bundela kande ba intérêt personnel. Bazo bundela kande ba intérêt na bango. Donc ceux qui mutu o bazaki na ye bien. Mikwana boyi azui mutu mususu elo kwa mwasi mobali. Donc bitumba ya Congo ezate ke na ntina moko ke mutalo ba moi je me bats pour la nation congolaise de biso tozo bundela yango boite. Bango ba bundela kande misolo. Kabila zalaki wana pendant. Et Kabila a cédé pouvoir na pression à ba Congolais. A cédé qui pouvoir dépôt Bemba a dénoncé Kaye. Non, Bemba le loba comme ennemi peut-être pour la 10 ans naye. Pour la peut-être Bambongo ou Kabila botola ye. Mais Azalaka parmi les 4 vice-présidents, là Kabila Azalaka na Rwandais. Là Kabila Zakano étranger tout le monde bande ko la biso ba boma biso au moni place traîtrise me komi et puis ndenge pas zolia peka na mona mboka Félix Antoine Tshilombo un jour pas obimisa eta mso sénégalais soki ka mona mboka Félix Antoine Tshilombo pemeli epe ba boudin oya zolia na lelo donc c'est comme mboka ngo bo tambisa ngonde mboka ngo bo okena ngonde ni vérité zate mais bobo salate nzambe azali. Lelo komi Kabila lobi tozayi Kagame babungisi Kagame lelo komi Kabila dit quelque chose place à outi courant nazoni ngaka botala vidéo oyo to comprendre quelque chose kabuya tshela biso. Ladies and gentlemen, we're witnessing the arrival of the former president of the Democratic Republic of Congo, President Joseph Kabila. Nebengoslenhle sesibonile ke lapha ukuthi kungena former president we Republic of the DRC, former president Joseph Kabila naye udile la kulomsebenzi njengoba sibona nje Nebengoslenhle yalo bavusela naye lapha former president Jacob Zuma. Masatlamana kubeka isimbimbi semaflegi emoyeni kuhlabela sayelise kanye nebendi. Nangabe uphethe iflegi isicela kubona iflegi impimba khona emoyeni. Njengendlela khayalisa masatlamanhle. Let us continue to show our appreciation and celebration with the waving flags.
Kabila a outi ko rendre président africain au bilomoko bomoni azaki na makambo mais bomoni batili Kabila tapis rouge c'est que ça la bamboka musuba au considérer Kabila et puis boyoki mboka les ba anglais boyoki na lito na bilolo ni balobi wana par rapport au temps ba présenter Joseph Kabila. Kabila a un message. C'est le message de Joseph Kabila à Eswatini, lieu Palais Royal de Lozita. Eswatini, salle de banquet royal. Contexte. Invité spécial du roi Mswati III, Joseph Kabila profite de la tribune pour s'adresser à la RDC via un message enregistré, transmis par les médias internationaux. Joseph Kabila, en costume noir, regard direct vers la caméra. Peuple congolais, cela fait maintenant plusieurs années que je vous observe. En silence, avec la patience de l'homme qui connaît les chemins tortueux de la République. J'ai vu la souffrance, les divisions, la trahison, et surtout l'abandon. Aujourd'hui, depuis Eswatini, je m'adresse à vous non pas comme un exilé, mais comme un fils du Congo qui se prépare à rentrer. Oui, je reviendrai, et je reviendrai par là où la douleur a été la plus forte, par l'Est, par cette terre blessée, que j'ai dirigée mais que je n'ai jamais oubliée. Il marque une pause, regarde le sol, puis relève la tête. À ceux qui espèrent que Joseph Kabila restera dans l'ombre, je dis ceci, l'histoire ne s'éteint pas. Elle attend son heure, et mon heure approche. Je ne cherche pas le pouvoir pour le pouvoir. Je cherche à restaurer la dignité, à ramener l'ordre, à redonner au Congo sa stabilité et sa grandeur, loin des discours, proches du terrain, là où les Congolais meurent, là où la patrie saigne, ton plus ferme. Je ne suis ni un fugitif, ni un fantôme. Je suis Joseph Kabila. Je suis encore debout, et je reviendrai. Non pas pour me venger, mais pour réparer, pour rassembler, pour relever notre drapeau, que certains ont piétiné. À mes détracteurs, préparez vos arguments. À mon peuple, préparez vos cœurs. L'avenir du Congo ne se décide pas à l'étranger. Il se décidera bientôt à Kinshasa. Avec ou sans invitation. Regard intense vers la caméra. Dernière phrase lourde de promesses. Bandeko langai totika kopesa Kabila makasi. Totika kopesa Kabila makasi. Nazolo bayango na bato nyonso ba okamba biso lelo. Nazo regretter makasi que nation lokola Congo, pays indépendant, est incapable de la face dans les problèmes qu'ils ont connaître. Mais ils ont fait souffrir kaka bana mboka. Tozali kokoba na analyse da biso mais to yoka na vidéo ya ndeko mwasi nini alobi. Konangai mwana mwasi wana azandumba te azaki mwasi libala. Yana biso bali a partir mujimai aye na ye baboti na yana biso bana 5 filles o baboti na yana biso 3 filles 2 garçons baboti bongo mwana mwasi wana alela ki yaya akoma soda yaya pe lokwa zaka soda ayebisa bikene formation akenda ki formation na etamulai ndetango yaya alobite naza po sans sika na bana na fanda yaya alobite zongse nga bana ngai bana pe balobite papa biso tofane pa mama to na yo tala yo moye pe ya ko sa bana makasi ezalaki te yango moni sika bana ko fanda grand frère mutasombele kwa mabele wana kankokolo kwa fana na bana biso to yebite azaka kutuna mobali nde mwa mwasi nga bokola ka bana na ye akoma na epe soda nde bana to komona kaka boye lobi to mona publication ndako eziki soda bomi batu tota be soda ngonani banani bakufu tota be mwasi ya na biso na bana nyonso soda wana kota ki mario pa na ye soda wana za na mwasi na ye kaka na kankokolo akoti ki mario pa mwasi ya na biso mwana na biso liboso akoma ki na zemi nde ba fama mobali ba ye ko bapesa masanga baluka tata nde mama lobite bana oyo baza bana oyo mobali wa barakinga ifali ya mbongo bana na ye nde mwana mobali wana alobi jamais bana font la lela bango nde discussion wana et ça m'a parti à 3 heures ba famille mobali ba koyande na tongo
nde yango mwa discussion wana mobala siliki abandi masasi pa mwasi tototo ayaye kokende pa bana mwana ntango agangi ya na bango ya mobala azalaka na nsima ndako na bango afutelaka agangi ya digo tozokufa alatangi bana tototototo apo bandi kobeta masasi likolo eke kozwa na ndako ekanga misusu na ndako na bango ebomi lisusu kamarade ya na bango bando abenga ya digo ebomi ye papa leta tele biso likambo fati beton tele biso likambo o agent de l'ordre tala ndenge sisi biso libota mobimba bana 5 tokobandana na wapi papa na bango aza simple soda komo na ye malonga papi aza simple soda tala makambo oyo mwa mobalo asali biso bandeko boyoka bopartage video oyo ya soda oyo mwana mwasi azalaki ndumba te azalaki mwasi ya libala tobali ya parti ya mbujimai azalaki mwasi ya libala bandeko na ngai botaliwa so bandeko na ngai makambo elekala mboka na biso eza pasi soldat oyo aboma mwasi na bana ye bana oyo aboti te bana ya ndeko ya mwana mwasi oyo mwana mwasi oyo éclaircir biso na ntina ekolobaki semeki na azalaki ndumba te bolandi histoire siko biloko oyo ezosalamaka na mboka oyo ekomi ya répétition boye siko elakisaka nini totalaka soda mosusu atumbi soda mosusu abomi oyo mpe abomi bana ya ye te siko babomaka bango te bakangaka bango te basalaka bango nini ntango moto azozwa odasi ya boye parce que mpo moto asalaka makambo balobi baoyo basalaka liboso basalaka bango eloko te ntango baopinir bacriminel sincèrement moto mosusu mpe akobanga azala criminel mais ntango bazopinisaka bango te bakangi bango lobi babimisi bango nde omoni to ya criminalité e avancé ezala ta bakulu na oyo mais bato bazoya mpona koloba bosolo nde bato bazokanga bajournaliste bali konyokwama bajournaliste bali nde ennemi ya gouvernement oyo bajournaliste bali ennemi ya bakonza mboka oyo bango balingi nde bato baosalelaka bango bamatalana bango balingi nde bato bazocorrompre bango bongo soki nakumisi yo lelo nayembeli yo lelo afin de compte babeno ekobima kaka po ekobombama te tala bosamboli oyo ezali kosalama lelo ntango tolobaka ezalaka ata mosusu maloba moko mais lelo oyo ekomi partout po ete nzakomba folange etongi ya mama jawa salama alekomi na bamizilima na nga oyo baza mpe bongola South Africa na mboka ya Gilo Mpinga baprogramente Angola no bondi ya botarde bono ete ya remission kokomela bilo mamour d'Angola na mokitani Florence ya Matondo Mili bozali bongo bayike bipai biso bokolanda biso ya Nikota Mutunga Guillaume Ngangulao to bundela nation ya solo to longola ba division to longola ba haine so to tamboli pa na solo to kolobala likambo eza ya solo place ya mabe olobi mabe place ya malamu olobi malamu place ya mabe olobi mabe esika ya kopesa toli opesi toli bande kolanga to ko échouer jamais tellement tozoyeba ke na kati na biso mbebe ezali mabe ezali mais tolingi bobele biso to tambola na mwa lolenge moko boya kolobaka te na Congo makambo moko ya malamu te po misali ya lite ba grève la ba grève batu ba kolela ba salaire batu ezalaka lisusu te batu basekaka lisusu te bilongi ekoma ya nkanda moto ami na ye moko akoyeba esi eloko ayeka kosala na mokili te moto na esika sambela atondo nzambe na ye akomi kotuna nzambe mituna nzambe kuta ozanga ta biyano kopesa ye donc moto aza koyeba lisusu te ke soki ye moko mpe azali moto mboka nini wana oyo etondi nkita mpo kaka nkita wana ese servi kaka na bino moko epo ata bolei yango ekosila te mpo yali biloko euta na nzambe tata bokotika yango kaka peu importe durée de la nuit le soleil apparaîtra bokonguma lelo lobi mpe bokolekana manda ya leta esilaka moto akobika seko na seko aza te ata batikeli yo santa tolobaka mobutu santa tomotombele mais c'est mobutu akokisi santa il a fait que 32 ans peut-être bongo bilo nde bokoza seko la seko santa non Jésus alakisa biso voix yo azali mokeli ayaki il a fait que 33 ans
après atikeli pe ba disciple ba ko ba apôtre ba kende aller faire de toutes les nations mes disciples. Ça veut dire il y a un temps pour chaque chose. Tout aider nation na biso to linga Congo pesi bilo ba mbongo comme si bilo ba riche. Bo son bandako, bo koti pe na histoire ya mboka. Bien que na ndenge ya mabe, mais vous pouvez aussi faire quelque chose de bien. Na suka nango pe bato ba bete bilo maboko. Lobby pe bato ba ko kanisa bino. Neti lelo bolingi ko wela ba héros. Obi likambo ezo kamsanga. Nos députés vous manquez de choses à faire ou quoi. Tout l'entendant député de Bissau aloba makamba polygamie boto c'est ça pour la ko kapema. Honorable président, même si vous dites que est puni de la peine de mort celui qui aura plusieurs femmes, honorable président, prévoyez assez de munitions pour nous exterminer. Nous n'allons pas céder. Les hommes sont prêts à mourir pour ça. Les femmes sont plus nombreuses que nous. S'il y a un taux de suicide très faible ici en Afrique et surtout au Congo, c'est puisque nous arrivons à nous occuper de 2 ou 3 femmes. Donc il n'y en a pas beaucoup qui sont délaissés, pas besoin de suicide, pas besoin de détresse. En Europe, où on veut réglementer tout, le taux de suicide est le plus élevé. Honorable président, tout le monde n'a pas eu la chance d'avoir son mari à lui. Ne privez pas aux autres. Les femmes doivent être solidaires. Député Abiata Boltier loi la makamba basse, mais est-ce que quel genre d'éducation vraiment ça va député parce que vous êtes nommé boyebi la bilo ngote boyebi la bilo loko boko salate et voilà de bêtises pareil et puis ça passe hein? Parce que vieux batu baye ko sala ya ba polygamie ya kindumba ya nini parce que vous êtes de nouveaux riches boliaka yango te bo sala elo côté et aujourd'hui baso kabela bilo ya ko kabela bozo tokola yango et voilà débauche nde eloko ya malamu mais batu ba souffrir ba babundela mboko ya solo donc ça fait mal ya kotala mboka na biso que les gens souffrent mais pour la batu mosusu baza ko s'en fouter. Kabila pe azoya alobi akati classe na ye il revient hein? Alobi azoya pa bundela mboka na ye mais maintenant tanga ko ya na ndenga solo bokolo basiko nini parce que bino moko bo réveiller akenda ki na ye atanga la ye asala makambula ye atiki Congo ba moni ke ndenga atiki mboka na ye il ça ne va pas. Alors Kabila pe azala bato yo balingaka ye Kabila pe azala mindele o balingaka ye Kabila passe à la président africain au Balingakaye. Kabila passe à la diplomatie parce que Bobo Salate qu'il a été président pendant combien de temps? Cela veut dire que la relation nae. Si ko bozo me mamboka oyo et que ne guerre en guerre, bozo lingani ba congolais ba kufa, bozo lesa bango malamute, bozo ko kopesa bango bisika ya kolala te, bozo ko kosela bango bolamute, nyoso bokuta ki bobomi et maintenant bozo ngaka ba vie ya bato kufa po bilo bo sepela. Congolais to lamuka. Congolais linga mboka na ope milinga. On libère pas un peuple ndenge muza utai ko ibisa biso. Peuple se libère. Totika kozala ba fanatique. Totika kozala ba fanatique. Totika kozala kamba nation congolaise loko ezo sala mala baninga mususu. Totika ko beta yango lisolo aujourd'hui Traoré a montré aux gens que on peut aussi se décider un bon matin pour bosala makamba kitoko. Donc tokoki pe ko sala makamba mususu ba congolais ya kitoko soki toyokani. Tolongana on individualité. Tolongana o kengana za meilleur. Tolongana o kengande la yebi. Tolongana biso bato tozala souci ya mboka. Tozala ini comme un seul homme. To renverser bato baningi mboka te. Merci vraiment. Nangai ka na éveiller conscience, nangai ka to analyser. Nangai ka to yeba nini oyo ko ya lobby. Soki tozolinga na biso ko yokate. Et puis nzambe ya mawa. A côté kate ko songa ba congolais parce que ezapé parti à charge na ye pour tous abatu na ye. Merci na bilo banso o bozo lukangai mamose azali mamose santé penza mais tozo bundaka malema lembela ngolo ya nzambe pour to lobaka mamuke. Merci na bino banso penza bi pai bin sezo mbilo bo s'abonner bo continuer ko landa biso on est là to ko bundela tango nzoto penza ko zonga ndenge zalaka to ko mona na ntoko na toko. Pour consommer,
analyse les aramalam oui présence paix mais boyende toyo kabino to réfléchir ensemble nini tolingi lobby pour na Congo la. Merci na Kabouya l'homme puissant, on n'échange pas l'équipe qui gagne. Merci na Pape Dj, directeur de recherche stratégique et par son âme Sagomo Kondi. Pareil à Bemiso Wabiso, la patrouille, la mort nous vaincra, papa Alfred na maman Clarisse. Namboka eli pasalanga inuase antela epebino vous en Canada, vous êtes partout dans le monde, Bolanda Rabiso, Valérie Petelo, maman Bonheur et maman Genèse Manga, boza penza ebele bana ba patriarche na biso. Nzambe alekapena ko batela bilo to bundela mboka. Totika ko gouverner na défi. Place eza ya lisanga, to solola, poto benga la banguna. Pe ekolo wa biso ezonga bomoko. Mais attention, 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 attention. Et l'oubela ezakoya. Bye.